Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir d'abandonner sur le poste céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde boza Rolanda biso par la fin internaute bino tout nzamba pambola bino na niveau États-Unis, Europe, Mama Fatou, na niveau Suède, nzamba pambola famille Mama Fatou. Siwa mbanja, que Dieu vous bénisse richement. Vous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, Ezaïne de Konabino, Moïse Mahoka, Anchiba, Nemisho Bolingara, tout le baté, autre message au sala, décryptage et actualité politique. La paix sur Mbote Mingina, excellence, Tony Mwaba. Wabi Yene Moutasi Makaba gratuité, Tony Mwaba. La paix sur Mbote, est-ce que vous allez Moussala Kitoko, au corriger, Tony Nani, comment est-ce Willy Bakong, en tout cas, il y a un système de désactivation. Donc, désactiver, en tout cas, je ne sais pas merci. C'est ma caméra, John Mabo qui est une équipe Malava, c'est Alvi Bialé, c'est naturel, équipe Manoko, Montaka, Njamba, Zanabino. Pour qu'on se comprenne, ma casse pour n'habiter pour avoir courage, je repère sa vidéo, actualité en temps réel. Les 15, qu'est-ce qui va se passer? Plan de Salé. Après qu'on découvre morgue. Eli Kilengi. Azana famille. Ezana ndekone moko apesi ba révélation. Bango ba mona ke ba bula kaza libanda mais ba révélation o ba kuti corps n'est pas John Numbi. Oui ba awa muta apesa dessus d'écran dans ndenge nae to limbola awa. Kinga kati faut ba fouiller yango. Pourquoi to lui bon? Il y a un place Salemi. Nakata pa ona muto azaka azo organiser les ambassadeurs à France. Comme les c'est Thierry Soudan ambassadeur à France. Dans les 15 services à renseignement. Fallu ne système ezara ndebo ko bunda na quartier ba tinikel boso ba tini quand mais na sima officine on a reporté bien officine des années. Il y a un plan machiavélique où est déjà Salemi. Na Kalubumbashi mais makatungi agaza na kati ya plan wana. Mam nazolo baje nazana ba kanu eza sir. Mais la face au caméra de tout ça, la biseau mais comme tout ça, on comment ça ou d'ailleurs message naï, ça même langage en beaucoup bende Coco, n'a connaît tout ça décryptage bloc tu connais Coco bonjour. Oui bonjour Antibal bonjour. Bonne santé. Santé ça bien tout ça bien en forme Oui bah il faut fouiller c'est ma carte. Oui c'est obligatoire. Écoute un réseau ça John Numbi corps électrique au biseau il va qu'il n'existe OK déjà. Bakata faut ba fouiller qui en continue ça va se passer vous avez une révélation on a bidon yaka bandeko ba otaloa partout le monde va s'informer ni ça va se passer. Oui merci Antibal na sepeli na parole au PC au moni pourquoi il faut pas fouiller Kingakat c'est ça bloc composé na Paul Kagame Kabila quelques décideurs au monde. Des amis, ça magana des amis beaucoup fait ba fouiller raté. Na bisio na niveau ya Kingakat. Surtout zomino mukesi mo comprendre que ba congolais bazo bunda contre l'étranger. Ba congolais bazo bunda contre l'étranger. Soko tali entrer d'abord avant de la mamba ya Kingakat. Soko tali entrer à Afdel. 97 au monde ezaki na troupe mingi ya ba Rwandais tango ba ye ba siéger Congo to ba siéger Congo ba bandi d'abord ko boma armée congolaise ko détruire d'abord armée congolaise ko détruire la police congolaise ko détruire toutes les administrations congolaises donc ba bebisi en complicité na bendie ko sala na bana ba jeune garçon ba whisky donc pour ko détruire pendant jeunesse sikoyo tango to bandi ko kende ba ko comprendre que na pour l'instant ba comprendre que vision o ya Tshisekedi azala ngo parce que Tshisekedi asali comme si semblait être habité maebaki ça la sali semblait comme si habité mayebi abanda ko luka par quel moyen mungongo na ye ko yokana na ba décider parce que ba décider ba monde ba ki na jeune ya entrée ya Afdel ya mona ki code de Tshisekedi reste mémoire alobaka ni na sengi na bamindele ba kolongola bosoto na bango moment yango ekomi tangu Tshisekedi asali remise reprise na Kabila na plan ba Kabili talaka mtoko Martin Fayulu azolo ba clair na sengi na cour constitutionnelle ba publier le résultat to c'est la type Paul Kagame koya donc ça dit et ça m'a kambeze be na katsuwana
na kati ya Kingakati Kabila sala aéroport na kati ya Kingakati yo komona ka morgue ya John Numbi te kuna na kati za ba morgue bokuta na bibimba ba papa mbeza kuna na ba Kingakati wana bokuta na ba nyama mususu sok na sorte carte ezalaki ke Tshisekedi donc toko ko geleye tina tamo betobeti bo mais Tshisekedi peut a déjouer bango a créer ko signaler communauté internationale ba décider Tshisekedi bandi ko négocier na d'abord na ba français ta ke ba gendarme Afrique que botika ko fournir ba pays oyo beta voyou parce que ba détruire Congo ça réserve mondial ndo moni mondial a que oui effectivement ngongé koki ce qu'on a quand ça plan wana pona bango ba ke ce qui to beti yango to yena boye to misi Kabila ye moko boye et aussi mbati ya moni c'est pas pour ye basala ka réunion na Kingakati Kabila zaki na kati Moïse Katumbi la kati Mozitu Martin Fayulu basolo ki na quelques abe tant basololi Kabila ebisi bango soki ngai na tie mutu na makambo yo c'est-à-dire elongi nanga za le moka mabe déjà même la communauté internationale ba ko acceptera jamais d'où to zo Martin Fayulu to bananga ko tindika ye mais biso na sima na ba français to tindika ka Martin Fayulu mais ce que Dieu bon Dieu grand lokola Tshisekedi la kaka atikaka mboka na mboka nzambe ndo moni siko ba révélation ebimi et ça grave ya masigité Kingakati kuna tangu ba découvrir biloko na kati ya ndako ya John Numbi nde ezala ba généraux mususu Kabila tinda ba on niveau Kingakati o ba zoki retraite ba Kabili ba pro Kabili Kabila si ba on ndeza boye to ko beta carte na moment tel to c'est ba jour à finir ba tiki koto yo ba tout le monde en distraction bozola ndai to moni tozo ba kei ba canaliser pela makamna bango wana sikoyo na mutu kaka toujours ya ba Kabili ba que non moment kongi to beta bo to ba no créer ba station to créer ba station partout sur les yindi to retumba aucun chaleur le ba ki so bo meki to pel sa moto na mboko so bo meki to pel sa pela moto na kata mboko et le ba ni par là donc na mutu na ba que ba kozonga sous na pouvoir ceux bazonga na voie négociation te ba kozonga na voie mandoki donc moni Kabila zo ka officier mususu ba pro Kabila bazana katanga et chaque officier supérieur au Kabila na musu ba na armée tisiko na banda kuna bango bazela ba minduki ya masekite donc moni lokola ba tantaki négociation na Tshisekedi serait de rejeter négociation ba meki ko bloquer Tshisekedi sur plan économique parce que pour le guerre ils ont sur plan économique Tshisekedi a déjoué Kabila sur plan politique Tshisekedi a déjoué Kabila sur plan militaire et Kabila comprend que non muto nda dribble nga mais cette fois-ci ngai pe sikoyo na bloqué sur plan économique et tinda Tshisekedi sanine a ko région de biso na table de négociation donc moni ba sango ba meka côté bon mais ko tom négocier sera pas question ngala ko avancer na diplomatie et la case diplomatie Kabila comprend que non na retard on a commis nango na avancement Tshisekedi nda ke boye donc ngala na perdant d'où et inda kaka biso baleba to benga bichiki la tuboye donc inda kaka siko bakangi kuna ba John Numbi bakuti ba morgue bakuti bakufa beri kilenge la kati kuna et bakuti na banzoto ya batusu to ndeko lelawa banzoto alusi to ndeko lela na kendapi et ba levaye to tala batebele est-ce que la Kingakati et ça service Mossad ya ba israélien nde ba comprendre que na kati kuna ba Rwandais bebo sorte tout siko bato bakimi na RTNC wana bakiwa pour que bon ça contrôle physique bakimi bakiwa donc ça complicité na bato aner o ba Rwandais bazalia ya ko ça aner na biso aner donc s'adresser na aner ya ba congolais pas étranger ba congolais na biso aner service de renseignement o ezali mboka na biso to bi ke ba bosaki mélanger na étranger bodé na moi dire te wana ba étranger mais si ko bozu congolais o aye ko libérer bino après si bino autonomie na bino mais bino bozo ko kate ko détecter ba aner ya étranger ba za ta service de renseignement ce ko bato bazo bima wana ce ko bino service de renseignement musa bino zani et même nos militaires depuis que banda otonga banda ko complicité na ba Rwandais boza belé bani dans les 15 tozongi nango po photo to fungula bandeko bayeba omoni vaga ba jalo ba kendaki kashamaka
ba jeune la ligue de jeunes de PP de ba béret rouge ba yaki à partir ya Zambie à partir de Zambie so ba moni passation de pouvoir de Zambie na niveau ya Zambie président zambien ancien président zambien Kabila Edgar Lungu Kabila c'est monene donc ba jeune ba ngwaki Congo ba kena ba Kashamata Kasumbalesi ba kena ko tia ba na maki na niveau ya Zambie na niveau ya Zambie ba jeune wana to ba tia na niveau ya Zambie ndo moni communauté internationale ko pe que non ko perdre Congo sur plan économique et ko créer ba guerre mususu d'où to négocier na Tshisekedi to renforcer partenariat na Tshisekedi ndo ba longo Edgar Lungu yo lungu wana parce que nouveau président nde est-ce qu'on démanteler réseau wana à la mousi ba révélation cachée au monde nde ba kanisa ce qu'on dit na date ça le 15 au to ça ngoyo lokola Martin Fayulu bazo tindika ye ta oko imaginer ba tumbomba Martin Fayulu a commis président Seni Mozit a commis président cour constitutionnel dans la bisi date na bango le 22 octobre 2023 élection fait ça là donc ça on va dire bah ça na case de ba betaki ya le 15 ceux qui batu ba bimi na nzela ba jeter ba jeune bon na kati et ba jeune na ba otamba na ba mandoki na kati ceux qui débordement bandi ba bandi sko mobulu amaza sko mobulu ya masasi pena bo okam Basim Safachibe donc Basim Safachibe plan na bango boni Tshisekedi na régime na ya ba bakufa tele ba manifestation mais tele ba bakufi quand ba saki biso na marche de sakia na pas peuple baso ba na kati wana mutatina bango ba Kalev donc Tshisekedi de pouvoir Kalev aza déjà libanda ma pèse sa mot d'ordre ndengo boni ba koti ba jeune wana ba logique bango musu kota kimbantseke kuna na sima to pesa ne matière yango pe to ça ba conseiller chef bato atali service à renseignement o ezata distraction te bo konjo bazo bundisa ngo makasi na bato bazaka kao bazu ba jeune musu kota kimbantseke kuna bazu musu kota cimetière Kitambo ba koti sa bango et na ba misusu donc ba tete mona kati ba niveau d'église au moins église ba kanyi kota ya bibwa kuna église passer les autres ya mais na kati église ba kuti ma toncièrement sécurité matos do seradi minduki nabibo et bon donc ba panzana ki Congo mobimba tango yoki gouverneur ya est kuna ya be abini désormais moteur bosu ka partir à 18h moteur sili poni ba bazo transporter ba rebelle ndebe salama osomona yango to sengi na peuple congolais le quoi d'abord démanteler réseau wana pour na Kabila sili il faut service do yanini et kota kuna na kingakati parce que ba kende po cours de militaires ba décider boyer commencer les dividir comme Kabila a koki kozala ko na ba minduki na kati niveau kingakati pe ata morgue na ekuna ba mona be papa ba to eza kuna po ba déjà côté ka beaucoup lutter ba kanga cercle ya yo ba ta papa ba kufa yo ba fongola womba za chef coutumier ba tété là ok na tribu tété là ce chef coutumier ko ba fongola kango po ba sani ba sakaye o mutasali yo boye o sala pe bani mais Kabila mba moko décorer mba moko nyama sur les signes vous comprenez donc ndezawa le corps déjà quand tu as les 15 to sengna la police il faut vigilance lisu likolo ya lisu mais to sengna service ya mokonzi bo fanda na bureau te le corps batu na botaou parce que bien ne besoin ya kuna bo fanda bo fandi na ba français et belé mais quand on complot situé ba complot do salam mais maintenant nous bato tous les libanda tous on peut se babaka ça ba révélation mais bino bo fandi ko bo fandi na bino na belé ba français mais ce que pour les 15 wana bon monite que pays qui na ba danger hein mais bino bo fandi na bino ko bo zoli ba français mais est-ce que les 15 yangwana hein na bisio pour na Kabila tana Cécile entrée afdel wana et chef yango Cécile parce que moni biloko to so mono ezaka biloko tiseri le père alubaki na seri na mindele ba kolonga bosoto na bango osomona entrée afdel nde créer biso makambo nyos soki le au polo sud-africain le biona a considérer bino ba peuple sud-africain bolongo la bolembu boko mado bino ko bozo ba naif la deke moko le lenge peuple congolais
après ça étranger pouvoir pendant 18 ans. Merci quand on continue à sortir autour tomber si koyo. Et ça a fait participer en Afrique, Guinée Conakry, bakangi Alpha Condé na armée coup de Tébétami. Côté na crête meza na armée tisiko Fati a contrôlé fort des Guinée Conakry to ba coup d'état Alpha Condé arrêté par les militaires. Mais na bisio au moni Alpha Condé ba bisakai na sommet ça la par exemple biso trop défendre boité. Ils allaient le combat. C'est là Obama, c'est Obama. Ils allaient le combat américain. Parce que il y a comparé. Na comparé. Donc c'est pas réponse. Les lots. Bah donc c'est pas réponse. Ah. Il s'agit que ndo zaboye. Au moni façon tu serais dans un kendeli là. Il faut comprendre que moi na nzambe. Mais quand tu veux craindre tes athées. Tu as besoin de craindre tes athées. L'Afrique est. Tu es Afrique, tu as besoin de craindre tes athées. Tu as la crainte, soit tu as coopéré dans le français. Parce que France, état de gendarme Afrique, après dans le monopole, état de gendarme Afrique, comment ils commettent ça? Mais le cas c'est de coopérer, n'a pas grand décideur au monde, américain. C'est-à-dire craindre tes athées. Parce que comme Alpha connaît, pour tes arabes, c'est ton pas tout fongolongo parce que visite au département américain, bah Kendara Kuna, au moins Alpha connaît un cas. Bah comment coûter na tiseken? Tu sais dans quel Kuna? Bah selon naye, bah 2 heures du temps après réunion, il y a une africaine. Bah il ça gagné parce que hier pour na Kuna, ninga comme quoi empereur. Donc empereur. Donc ça il est opposant à Kangiyo, Boloko, torture, Odaï. Bah tout y a droit de l'homme qui n'a que ça là, bah otaka Kuna, Besper. Toi bah comme le niveau Guinée, bah kuti bah cachot mususu. Donc il bah mais aux attaques. Déjà bah même bah cellule moko cellule de la mort. Donc nous sommes à Kangiyo na janvier. Donc au continue au Melamai te, au tika kuliate, au miku felaka yo moko. Siko yango moni ba décider de quoi là parce que ba dictateur faut pas longo. Mais ba Alpha Condé peut même ba sala biso. Ba la pesa Kabila mpifo. Il est ba Alpha Condé. Ba Alpha Condé. Mais après la biso tika ça maté. Tika ça pour la musique calendrier électoral. Ah. Habiti c'est qui l'attaque quête tiers c'est boy. Ngai na lo baka boya. Fucking. Omoni ya madidi to pesa que respect mingi. Mais toi bisa kena ba comité politique. Aya kapana biso to pesa que ba donner ba matière, ba cours. Est-ce que penda et ça la parti politique bien organe moko boy be structure moko boy. Ya ndam d'abord décider date élection. Au moins comme folie. Hein? Ya comme il fait ça que vérité des urnes. Wane si là. Toi ba tete Tshisekedi président de l'Union africaine, fait quand le papier vérité des signes. Donc, si vous awa, donc la Mouka, les plateformes politiques, bango ba commissaire ni, bango coup constitutionnel, ba misi date le 22 octobre 2023, que ceux qui Tshisekedi, même si vous savez na Tshisekedi yango, vous Tshisekedi comme un dictateur. Est-ce que peut-être le parti politique ni est fixé date il y a élection? Attends, tu me dis IDP, ça tout ça parti à ma casse. Pendant que tu vas bunza Kabila. Pendant que c'est la date il y a élection, bango moko bata Kabila ba bimisango. Et comme officiel, je dis que non, mon nature dit que non, date il y a élection au sala en 2016. C'est quoi? Bino bofandi. O tête au bout biso de décider date il y a le 22 septembre octobre 2023 élection to bo glissement. Mais ba retard on so so mona bozo sala salo au moins que ba politique terre. Puis si on met le barretin, il y a 8 confessions religieuses. Et ça va marquer il une 4. Bisoto regardez. Bisoto resabani. Version zo luka poste. Il y a quand même ba nommé en ambassadeur. Si quand même milai. Parce que maintenant, Mouzit, on m'a dit la ngata kuna na Chekami. De 2010 tini na tu yo premier ministre, ancien premier ministre. Donc yo te kaba kaye mine. Oyebi ke ba to na basa ba tumabe. Moi aussi, toi, signé un partenariat na Baris. Tant que vous arrivez premier ministre. Mambo Gilles Ngeta Kotukuna na joué sur aller Foka. Abi mais c'est grave. Aller Foka. Aller Foka. Il y a RFI. Abi mais c'est grave. Oh, ça y pays. Abi ça y pays. Donc pays bon un pays. Congo zaki état voyou. Congo zaki état voyou. Congo sikoyo tant tu es la comme président de la République. Congo comme état. Vous avez dit que le président congolais a dit que l'Allemagne a dit que la diplomatie coopération bilatérale est en État. On s'en va voir, j'ai belé, beau te fouiller. Et moi ça fout. C'est ce qui t'a été. Papa Likamba Soso.
eza comme ça kobeta mokutu te bacongolais nde baza mitema mabe gouvernement apesi modo de ke biloko ekita balongoli batate est ce que eza gouvernement tozobloke yango to eza baopérateur économique na peuple congolais mitema mabe donc mpo na bango likambo ya bisoso na likambo ozoma tozobundana na sawa eza likambo ke balingaki te ke idps ezwa pouvoir alors bamaeleka mboko balinga te idps ezwa pouvoir en plus lokola bayinaka tata ya Tshisekedi likambo eza difaute bayebaka yango ande eza boye ya tikali kaka opposant historique bakozwaka pouvoir te sikoyo ko bayinaka Tshisekedi le père oyo asala mpo na Congo pour l'état de deux coma lokola père akufa mwana koma chef de l'état donc bayini na kombo tata nde bayini suna mwana bon comment fait-il mais faut que ça dans salle après sa gratuité ba bazo boya kaka est-ce que moi ba normal gratuité pena ngala mwana ba otani sabana bangola Jean-Pierre abia présent tika na otani sabana tu serais da umela mais quand il mort Jean-Pierre Rambo donc ça fait ni plaka alors moi mboka pe ko to ko mboka ngote ba papa donc bino boza bondeni donc pour na bango baningi Tshisekedi te ce que batande ngo to ça mo ba débat Fachi après c'est gratuité ba bazo lingati Fachi ba enseignant obi to kenda ki déplacement na ministre ya enseignement Tony moi ba o la pesi mbote makambo ebisi biso kuna na kenge abi oboni bato nyoso tala makambo belé ya dégâts gratuité bazo boyango nati biso bato akisesu avenir bana poto information de gens da boye bango prince na biso de la paix depuis création Zaïre ya monde tozanga na point cité na kisesu moi de la paix terre jaune Tshisekedi atela asali biso prince mais bato akisesu baboya prince oyo bembe ya prince yango etengama esala boye babordire yango mais na bia okomi kindoki oyo kopelelo kindoki sadi ya badega donc bango mpo na bango ya ata sika nakisi soso na 100 fois to bondimaka te donc lokwa bayina tata Tshisekedi nde bayini mpe su na mwana oyo biso tobisi bino tata kati na mwana lipamboli elongo ezali mais ata boninga mutu te bondima te misala bozoboya nini ezalaka te tozobona est-ce que na Zaïre depuis Belge akenda yoka déjà que na banque centrale ou hauteur de monnaie Congo tozali na réserve mais le Congo tokomi na réserve en devise plus de 5 milliards plus de 5 milliards oyo ministre Nicolas Kazadi atie kuna maman banque centrale alors Koko parlons-en pourquoi bloquer qui blocage ça mais blocage ezali toza na 75% économie bato basimbango bato ya Kabila engagé na benye na badiba bien somona ko ba alimentation biloko ya Kabila nda luka négociation ba négocier na Tshisekedi na boy négociation Kabila pesa injonction pour opérateur économique na ye soki bokitisi biloko comme si blocage na ngai et Tshisekedi na bo ke na Kabila na précipitation politique abandi ko gérer et Tshisekedi aibi ke mutoyo il faut na protéger parce que c'est Tshisekedi n'a protéger Kabila mais Kabila a bangoté parce que si 75% talaka opérateur économique biso moko na niveau matete to kangi bato bazo bimisa biloko na ba chambre froide to tuni bango boke na ngo wapi donc pour na bango soki biloko ekiti des avantages à Tshisekedi comment que to bon bazar ngwa que so biloko ekiti des avantages à Tshisekedi donc tami biloko sani et matalango biso tozanga kaka donc muto ondima ke biso tozanga est-ce que bato ba normal ke biso tozanga na biso donc c'est pas normal vous comprenez donc bazo ngate ke biloko ekita so ekiti pona bango les avantages à Tshisekedi donc tu vas battre l'individu la personne de Tshisekedi Tshisekedi est chef de l'état congolais institution a bout de pona intérêt Congo mais bazo boya biloko ekita so Tshisekedi yango azwa fimbu abana ko beta to Tshisekedi abenga na régime chef de l'état oh Koko pour monter Mesuki
Motema Suki. Osala ba conseiller, biso ka ba conseiller na yo na niveau libanda. Toza ba président, ba communicateur. Tosaka musala de lundi à samedi pour la communiquer. Ba dossier makamba biloko ko lia. Donc biso to comme le tu Tshisekedi na ba cité. Ah bolobaki. Bolobaki sosonga fatua piango. Mitema Suki. Tomoni ke yo za motema mboboto. Ndenge papa bokola yo. Motema moko munene. Na ndenge mama Max bokola motema munene. Olingi bandeko. Bandeko balingi yo te. Bandeko balingo sala ndenge Mobutu asalaka. Abengana batu nyonso ya Lumumba na Kasavubu. Ye pa na batu na ye. Tango pe Kabila muza ye. Abengani batu nyonso ya Mobutu. Tango pe mono yo Kazembere. Ye pa ye. Abengani batu nyonso. Le quoi yo yaki. Au bon ko bengana batu nyonso vite to travailler pour l'intérêt à Congo. Koto blocage de Zangwan. Ce qu'on appelle ça bout. Oza sangote. On peut s'appeler communauté. Qui est bunto to akrisu te. Bengana batu wana nyonso. Kokanga kanga ba nyonso. Au monde otika la pena libre. Parce que nana mona batu moko te. Oyo bazota l'intérêt mboka te. Ba otande ba intérêt na bango moko personnel. Oyo yota l'intérêt général, intérêt commun. Ozotambola pour la luka mboka développer mais ba bazo lingate. Conseil yango auto pesi. Bengana classe politique, bengana ba nyonso. Créer une nouvelle classe politique ya yo moko. Soit créer une nouvelle classe politique ya yo moko. Ndima ba benga au dictateur. Pour l'intérêt du peuple congolais. Donc Ndima ba benga yo dictateur. Pour l'intérêt du peuple congolais. Et bah tu vas défendre yo et aux peuple congolais. Babate. Tu commences à lire bien. Tu commences à misala botika fanda naï. Nde ba ko déclarer au président vie. Nde ba déclarer na Chine. Mais ceux qui ont une logique à bateau, pour tant de ambassades, au passé, on habite dans le côté. Bilo moko bo yo kana bo se consulter bo misa président ngana kana tsaka signature pour mligam. Mais tina mo lelo papa bato mboso azokola yepe moteme ko mosukai. Atale mais o batandeke ninyo. Bato na ba français belé. Mais bato ba français belé. Ça assemblée là. Bo ba to kana ki Congo l'état. Bien na linga. Pourtant c'est pas français mais le kelabino. Comment le président de la République a bien au côté de Makambo? Bino Mokobo désigné président Séningala Tsassiatina pour m'liga. Mais Tilelo, président Bosso Moté Mitsuki, a bien nommé Bataboïté. Ah, bonjour, église qui m'a dit ce soir, il peut hospital Bani. Kadi Maourien. Église qui m'a dit. Babi Kadi Maourien. Pour bien le catholique ici, t'as besoin. Babalumalou, Banani besoin. Cette fois-ci, Kadi Maourien. Et le bébé. Yo, oza moté mon boto hôtel mo dans bango. Opesi orientation na yo, na vision na yo, il y a les peuples d'abord. Biloko kita. Mais batali biloko kita te. Dans na peuple ngo pe lisusu. Oza Moussa Makasi est chef de l'état. Moussa Makasi. On doit comme ça va tu na centre, mais batongo babite biso centre te. Biso ka na coin. Opesi modo de na gouverneur de la ville. Au petit modo de Nabatunos, Bakanga bateau bazome la bombe. Mais faut mon bateau ba. Donc, président Moussa Makasi, Kolembate, nous avons bakoka pambola yo, appelle ça Makasi. Pour moni bombola tiban, Bakangi Moutou, Amélie Bombe, avec le Bakangi. Attends, venez. Eh monsieur, ce qu'on a tout dit, mais oh, bon, bon, mais t'as là ce qu'on bateau, on va te faire bombe, babani. Kabila mutatsika biso na bakope na biso asa biso makambo te yepeni nango donc c'est dire bango tse bonga na potopoto na bango mais pour nous la payer bien basimba ka film. OK, merci to komina suka na suka émission la biso na koko pour tout ça décryptage en soit na to lo baté mais bité koko monsieur Sili ta pambola wiyo merci en boke bende affaire à suivre invité des mambo ke benda accordé une minute Coco, mot de la fin. Oui, mot de la fin, on a pesca mbote, na balandi na biso, nyonso balandi biso. Ingénieur Bruno Kibambe, basé belé, pena partout, basé belé, mifingo ya na niveau Brazzaville, balé kinanga, basé on a mingi, Masia. Donc, basé belé, numéro d'anglais sali, plus 243,
84 40 161 na ko bosana te lié bozo la mbwa na pesi mbote nzamba bakoko apambola. OK, merci. C'était votre humble serviteur Moïse Banhoka Antibal. Vous s'abonnez, affaire à suivre. Ciao.